bana poto bana mona te cop ya plasma yango to redécouvrir nande ko cop ngo ya sa ya plasma sala randeni bon cop ngo ya plasma osombaka ba plasma o ya bien to bongisaka to réparation pe nini to ebité te bon au départ l'ando soma blo abenga ba cassé eza ba écran OEM sous mutu bien bato poto bien mutu quand landa ko ando sel écran na ekwei abenga ba cassé biso to sombi to tegela bato em sous on problème à carte to tegela les cartes mais vi ma mozo kende benzambe ngo pambola na mo ke somba la ngam su biloko e utena moi conteneur mo ba yaki nango na sombi pe moi ozo sala musu pe ozo ba cassé et na sombi on eti so cameraman na ozo ba image ba oyo eza ba blomo boy na zala on peut mo belé conteneur outé pot outé ki so ba dubai na bonde ba ya ramta ki non mais ba benga ba casser bukana trop na somba yango belé on a che a donc ngai biloko oyo na sombi po etele mama kasi genge na ran a besoin display on a apporté les manas à vie mais sans quoi dans on a peu moins vie dans on a peu bénéfice mais ils a vraiment il y a manqué par rapport au son display ouais par rapport ninga atekaka display babi display ne makambo sikoyo na bande ko mususu ope bazana besoin bakota na cop oyo ya yo ya na display baza musika okoyesa bango nini pona cop oyo ya yo nga senga rana bato bana balar na bango bato bana mbongo vraiment ko sa cop eza nango gravité ezara grave ko na display mutu na poto se basé n'était que natinda biloko ya ba télé achango na conteneur pour ceux bukani au sa perte a to payer yango ba $5 ba 10 000 francs mais so za na balar na au s'engager vraiment son ba display à 32 pouces display à 42 43 ti ba 50 au memi yango bien na Dubai ba chomna na conteneur we nango bien wande ozwala que mutu asombi ba TVO donc eza maison montée en akim oro kendo somba display ezate mutu TV ne so ekufi oya correct aluki display ache TV zongi sans quoi ba ofandi son ndako mais bino bana balar na bino boye DP biso oyede na ba display nango tchana ngape na oke na sombi na monter na sali mala mais soko bulega na ba TV en tout cas et comme faux cop potente pe bo mamakamba bino ba TV na bino na nord ya na ba TNT ba TNT na bino zwara kuna en Afrique zwate bango mingi awa sikoto ko embate pour rouler chez ces siffler soit cadence Ebandakawa yango Ebandakawa Ebandakawa Just Mr. Abidal News. Voilà. Allez nani, allez nani melisible. Oula jamais les sifflets. Allez nani melisible go. Oula jamais les sifflets. Nana melisible. Oula jamais les sifflets. Michel Mbeza nana melisible. Yoga yema Michel Mbeza les patos silencés. Michel Mbeza. Mbote bana monde entier bana HD la congolaise mbote na bino ebele sika bozwami émission na bino yango ebandi article 15 débrouillez-vous l'homme doit se battre babito yekola kosomba lipa kwanga tango baboti bazali ekosala malamu mingi bana poto bana monde entier émission ya bino bozelaka yango yo article 15 émission ka moko izo ya bino ba vie oyo batu ba jeune ba soldat ba débrouillard ne ba vivaka sans plus tarder à toza juste na Koweït na Gambela victoire Gambela dans na Koweït et sika ma balambaka ba biloko se yaka sika ba ordinateur ba téléphone ba ebele ba réparateur ou ba tona mayele ba soldat makasi bazalaka o ba boya na bango via ko senga via boy ba lesaka libota na bango na cop oyo. Sans plus tarder, awa tozana ndeko na biso awa ndeko nanga bonjour. Bonjour papa. Kombo nani? Kombo nanga Chandra Balombe.
Sandra Basi, Chandra Balombe. Chandra Balombe, Tomonio Aozanani se présenter le sous vraiment. Nga zala mukolo pale nga a mukolo pale o Arche Noé ngamna zalara. Mukolo pale oyo Arche Noé ebongisaka nini esalaka nini eza bato masuwa to nini? Te Arche Noé zara komora o tolanda Arche pe kote nyoso. Donc a ezara nango ska to somba bilokos na biso to cha a to te kata pièce par pièce. Bilokos ya nini ya mituka ya téléphone ya nini? Te to somba bilokos ya télé. Ba télé ba plasma liboso to banana ba TV ba kunki wana. Siko to komona ba plasma. Bilokos ka to somba yango wana. Bilokos ya TV ya kunki te me ya plasma. Bon, TV ya kunki pesa nango pourquoi ponika plasma? Te TV ya kunki ezalaki ezate bon na roba te sili po batu musu ba utiliser ngo ka eza nango mais eza vraiment sous na mode te. Cop na pe komi kilo sa cop nango zono la ramuke o sa nini. Mais cop pe komi moins na vitesse yango to sa la cop à plasma. Bana mpoto bana mona te cop ya plasma yango to redécouvrir nande ko cop yango ya sa ya plasma sala randeni bon cop yango ya plasma osombaka ba plasma o ya bien to bongisaka to réparation pe nini to ebité te bon au départ lando soma blo abenga ba cassé eza ba écran OEM sous mutu bien bato poto bien mutu quand landa kwa ndo sel écran na ekwei abenga ba cassé biso to sombi to tegela bato em sous on a problème à carte to tegela les cartes mais vi ma mozo kende benzambe nga pambola na mo ke somba la ngam su biloko e utena moi conteneur mo ba yaki nango na sombi pe moi o ezo sala musu pe o ezaka ba cassé et na sombi on eti ce cameraman na roza o ba image ba o ezaba blomo boy na zala pe mo belé conteneur uté utaki so ba Dubai na bonde ba ya ramtaki non mais ba benga ba cassé bukana trop na somba yango belé on a che a donc ngai biloko oyo na sombi po etele mama kasi genge na a besoin de display pour na cha a po etele mana zo vie mais sans quoi na ozonanga pe moi vie na ozonanga pe bénéfice mais eza vraiment ya mukie par rapport au na display. Ouais, par rapport à tekaka display, babi display ne makambo. Sikoyo na bande ko mususu ope bazana besoin bakota na cop oyo ya yo ya na display baza musika. Okoyesa bango nini po na cop oyo ya yo. Nga senga na bato ba na balar na bango, bato ba na mbongo vraiment. Ko sa cop oyo eza nango gravité. Ezara grave ko na display. Mutu na poto se basé n'était que natinda bilokos ya ba télé achango na conteneur pour ceux bukani au sa perte a to payer yango ba $5 ba 10 000 francs mais chose na balar na au s'engager vraiment son ba display à 32 pouces display à 42 43 ti ba 50 au même yango bien na Dubai ba chom na conteneur we nango bien wande ozwala ke mutu asumbi ba TVO donc eza maison montée en akim oro kendo son ba display ezate mutu TV ne so ekufi oya correct aluki display ache TV zongi sans quoi ba ofandi son ndako mais bino bana balar na bino boye DP biso oyede na ba display nango tia na ngape na oke na sombi na monter na sali mala mais soko bulega na ba TV en tout cas et comme focop potente pe bo mamakamba bino ba TV na bino na nord ya na ba TNT ba TNT na bino zwara kuna en Afrique zwate bango mingi plus YouTube quoi ah bino sala ba smart na bino biso to na connexion à racher bino sala kuna connexion za moins cher ba tela bino ngo gratuit mais biso awa connexion za cher na roza na TV smart net nga parler na TV smart mais pona tela ngo moko mega rayo bika mais na nord hotel ngo kuna mais so c'est basé na ba TV awa et nous avons une chaîne analogique mais TNT et Roswate au Tégon moins cher mais sur un display en tout cas vraiment au ça à faire moi qui quoi. Merci Dej d'Eric Amani motema ya maman Marie Claire grande sœur propre ibino bolandi mère copie yango yo ba mo belé ko so moi display kosomba koteka en tout cas ils ont un bénéfice et belé ndende kwa lobby ils ont un bénéfice et belé ndeko mutu mususu père rose a besoin à ya na ngwa tinde la bino à s'investir mais ce quoi banga pe ba bino bata misala maboko pe sérieux d'autre part ezate te mutu mo asara musala makolo ate so zu ba joueur ba sara musala makolo mais boira ba anuka na maboko so zu donner habiter musala nyoso ya maboko musala makolo ezarate ba cycliste ya ku tu pas pour sa vélo fois simba guidon azo kende donc on sera msa maboko
musala maboko ezalaka bata misala maboko bazalaka na bango lokuta te ezalaka batan neti tozwa neti sikoyo toa na coet toa na courant te yo tika musala na yo banda ntongo sikoyo courant eza te mutani nani technicien comme courant ou bien courant comme sondeni mais même ninga misusu pe ba na groupe ça organiser moi groupe bona au somba combien de litres par jour cop ngo pe zate au somba combien de litres par jour pour ça la boulot. En tout cas, vous comprendre, vous comprendre ndeko bi batu ya misala maboko bazate ndenge bakanisaka. Bazana bango bongote. Papa na ngai maître na ngai bona ebité obala ozana bana boni. Te ko bala na isaki obala na bala te na mwasi pona lata na nga anote nazana anote na bala te mais na mwasi na bota bana na kini ko bala za chose facile te ngana ro investir 4000 balles 5000 balles na momite faut na payer roquette na chena mesa na bendi bénéfice obala sima to bala sima papa ma bala na ajni donc après obala. Mais ouais, bien sûr, après, Robala, mais la tababi ko bala les organisation bon moment muke ozo bon mape Robala na yo. Organisation c'est bien bon ndongo bi émission ezana émission ba courager. Ya. O comprendre ba courager biso to na kinto na salaire te. O comprendre na kinto na salaire te bi na fandi na moi on pesa 1000 balles te. Na roya na cop na 50 na 20 roya pe une semaine cop e simbate. Organisation en émission na moi lar na kesi na ben na moi dimitri ngaba na ba daite. Donc surtout les pena na sala boulot na ngai na fin du mois na zwa 1000 balles na robala facilement na robala te poni ni cop eza likemba ouais cop eza likemba ko bala eza nango akobala mo ndeko na ngai depuis quand obandi cop oyo donc yebisa biso nanu cop na banyango kala sona ndo beta histoire ya cop ezala msuto olala histoire na banyango kala na banyango moi synthèse na bandi cop na vidéo na 2001 na bandi cop na ba 2003 cop mbakanga hyper agité muloko sala na mando beta tourna matadi na mo pays bilo na matadi na ba convert ba mama dorcas ba entrepôt mine na pays ba plan na ya na zubalar na se basé tourna ba momi na yako koya le na yako na bi cop bezate fona ya siko na wenze wa biso teka pièce détachable na s'investir na coet pourquoi être sur marché moteka pièce oteka konda oteka nyonso amike eteka maka donc mututu afana palais ba ke marché o eteka ke loko nyonso kasa ko eteka mana Congo e bo transistor eteka mate okoteka nyonso donc ndi abon ya ona yaki na bandi pe moi cop na ngai nzamba sungi na zut palais to bundaka muke Inshallah ndembo yoki kaka ndeko ndenge boyoki kaka ndeko lobi donc bon comprendre tout ça vraiment place abatu ya moi belé moi chaud ndenge zalaka vraiment ndeko nanga sikoyo rolo bandenge nini pona bandeko oyo bazana on a parlé o to benga ba paresse na éviter moi conseil au former peut nous au former ngala formateur te ba wera nde ba formateur pour ngala former mutu na ndeni ngala na technicien te na vendre la sara montage na somba biloko nanga na sombi be dispersion nzamba sungi na monter na tena base na teka na boya nanga réparation po na lali ba benga na tika TV na linga ku du dérangement pongite o na tika TV nanga na linga makamwana te yana se bazana kibonga moko bandeko to bana ba parler copia nango partout so chenguba na mutu rozwalar so wena koet rozwalar ko fana parler eza eloko moko te ko saki kuluna eloko mote yaka to bunda tokoteka tozomalar ouais tokobunda tokoteka vailar donc Jérémy Kaniki motema Natacha Odia benga petit mardoché aya ayokola musala yozala bien makasi bon mon frère toto qui na rochité moi liloba ya suka pona émission na biso article 15 au mois au moni émission ndengeni te émission nango normal émission boza nango normal po ba edara ba jeune o bazoluka ça moi makasi l'autre singara na batu o bana mo balar niti na domaine na biso so ba chel biso ta maison mo po so to na gouvernement on ga passer le lobité na bato pe bana balar bana besoin ba so pe soula baza su na besoin zola azu maison na tie maison mo ba display to bando yo somba ba display ana kinezate mutako so te TV no so kufo ge somba display ezala kate maison mo te ga display sika ezate yo mto ganga kwa na ba mbongo na yo mto ganga pena kwa na balar na yo émission yango payer ba display chango na ba marché to payer ça moi j'o appelle la rozanga l'arte mais sur na ba TV en tout cas wana faut ça faire pour tout comment ba tente chinois aboma c'est ça
yelo ka lo ba ngwana. Ouais, en tout cas bandeko nayebi ke bose belé bolanda. Ce que vous avez besoin ya osala copie yango ndeka ndeko lobby en tout cas somba ba display na yo ou ko sala mbongo na yo boye bobo kango par-ci par là copie yango au s'investir dans mon age so tata copie nini ata maison mo display awa isala malamu isunga bandeko en tout cas ndeko moi libanga pe opesa ma numéro na téléphone et osala malamu numéro phone ezala ngo 09 98 12 10 66 09 98 12 10 66. Donc numéro na vraiment yango na mabanga na ebité mabanga na boaka na bato ya ngai neti zing mutu na moko zing zong wala bena ami intime so na zangi moi 100 200 300 akopesa donc na boaki yanga bana plamedi promedi donc motemo vraiment ya ngai donc bato yanga vraiment tu bana ba nord vient na 100 koyo aux États-Unis tant sanga mameli na state na Belgique donc en tout cas bino tout boza malamu ngamo na bino ndeko na bino ya na bino grand frère na bino libanga na obundaka na kopo o afanda tuna la palais aya to bunda kopi yango o to kosala ofana palais na ngo loko te ko simba machette ya loko te yaka na kopi to bunda to za 100 francs. Merci beaucoup, moi 100 francs en tout cas yaka ba mote na nga mingi na Trésor Mangasa na États-Unis na pesi ba mote belé Rachidi Assoumani. Mon pote Lissou Kaka adore toujours en avant, toza toujours même moral moninga na ngai. Na pesi mbote na pasteur na nga Bouba na pesi mbote na Beni Musuka la princesse de l'Éternel. Caméraman na nga MP4 en tout cas bambote belé siko zwami bilili boye Dominique Moulumba réalisateur Cordon Ramsès en tout cas merci HD la congolaise yango eboza toujours scotché branché Espérance Bongo maman joyeux anniversaire en tout cas bambote belé en tout cas la prochaine ego sala malamu to mona na lisusu maître Chandra merci beaucoup maître Chandra vraiment bonne journée bonne continuité vraiment c'est l'émission Boyebo continuera pour aider biso ba jeune belé ba parler so bana parler aider bango belé ba ozamaka saroya oso santo pesa bango force bon ba ya mais tellement to pesa bango force na maloba na message ba waya to bunara merci vraiment binomo bolandi en tout cas check bye Rula sa papa na bango Rula sa sali suwa Batali ya robana zela Rula sa sarata bares Rula sa papa na bango Rula sa kisara ndubu Rula sa planadi nanga Pia menala bandage nini Rula sa bisa nyoso Ya mama koma Awa siko toko embate Pour rouler je sais me les siffler soit cadence Ebandagawa Yango Ebandagawa Ebandagawa C'est just Mr. Abidal News. Voilà. Allez nani.